Joe Biden alobi bokaboli mangwele lolenge mbulamatari ya Donald Trump ezali komema yango bozali nsima na ntango pe bokoki komema mpasi na mboka. Kamala Harris oyo akokoma vice-présidente azwi pe mangwele ya Moderna mikolo mwambe nsima na Biden. Maloba makokanisa Pierre Cardin matindami uto mokili mobimba. Pierre Cardin mokili na molato ayebanaki mokili mobimba akufaki lobi na France na mibutu kulibwa na mwambe. Bakili mibeko balaki kolanda politiki ya sika ya mokonzi ya mboka na Union Sacrée basukisaki lobi na Kinshasa likita lia bango lia sambo na bokambami bwa président Félix Tshisekedi. Pierre Buyoya mokonzi ya kala ya Burundi akundamaki lobi loleki na Bamako na Mali mosika ya mboka na ye akufaki le 18 décembre na Paris na COVID-19. Mikolo mileki akatelamaki boloko ya libela na Burundi pona liwa ya Melchior Ndadaye oyo akitanaki na ye na kozwa bokonzi na makasi.